Belle tu es qui? Wanani. Oza moi si ya grand F. F mam nene. Po basa F amike pe baza na bango. Basé belé. Dans le monde du cinéma pe. Et basé quoi? Basa F amike. Et bon ya gamba Thérèse Ochaba moi. Et bon yo anti mama basa F amne loka belle vie femme. Et toi na ba femme. OK. Oh. Ozo mona belle vie maza na F amunene. Amona bonne tata mukolo lokola shiki. Oche longo ba nguba ba tete ngo sko biente. Malembe. Obi mon etene ba soke kangi yo. Po bima. Eza passe en tout cas. Ya gabi yo nzamba sali yo grâce. Ya gabi 2 mois. Ya vivre. Nzamba sali yo ngolo sali yo grâce chacha. Ya gabi yo yakana tefeka pona tuka batu. Ya gabi asuluzolo oyo lingo bengo lingo traité hypocrite. Lelo so yo komo kene poto ya gabi. Merci Hans. Mon désir ko beba. Omoni aigle amona musika. Ya monton na lo Bellevue ça aigle solo. Bellevue tanga vanda tala bi kombe azo ya mabe. Voilà. Kombe. Yo kandi soki yo zo pumbwe. Lekeni yo zo pumbwe na za aigle. Ibwaza. Kombe za. Chakwaza. Maman alobaki na biso abie na papa Madilu bakabwana basaki divorce si Madilu akufaki bazaki suna na mama bia te yango moni mama bia mamoza yango ba information mama oyo ya kala ngozoka mamoza ndoki te to ni yo mono chiba we kanga échanger longo okomi loka street soki Shrek Oko bongse longino te ozoye ba te longino loka ba dessin numéro basel na papier est-ce que ba mwana meza longino solo wana za solo longino solo mamufole la panza teze longi biologique na ye si la lelo bosani ke nazalaka kobunda bituma na belle vie si le komi muto komo bina na gag en tout cas. Si, en tout cas, ma femme a si la boza ba no, mo sunga kama na comment mo kota li sa si la te ke si le otambola na erreur. En tout cas, ça a raison. Si la ba ko wanga neta lelo ya gaba changer maloba. Alobi si la yaki katula soif. Ngana loba ki yango si la katula soif. Pour bien la bijou la reine boza bata ba soif. Yo Gabriel muta soif. Thérèse a soif. Ekumani soif. Si la soif. Yango bosali association ya bata ba soif. Tendresse pa kota na association ya bino bata ba soif. Miss Lolo muta soif akena pa ya juni chakala. Wa bata ba soif. Tiko belva muta makambo wana ti. Si la muta bomisi mama batu otango bosi banzemba mwana bokomi kokata bokomi koloba ke si la mwasa Madilu azotala mwasi tai mabe boy azosala nini mwasi tai mabe lokola soso libumukodo mwana nga leka nzelo mama kokita sali crise gris. Bafana sila bakabwana ndamba kena pa mamu international mamu mida zwa ndambu esa zwa tendresse zwa mida zwa ese ba miss lolo bakabola bafana sila yoke kabola mama chérie na belle vie en tout cas.
soki alobi ke apesa mwana conseil bien mwana na dina makila akitaka dina makila ka leçon ndeni so apesa mwana ka leçon bien éducation bien. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission, notre émission, qui est présentée par votre humble présentatrice, Chosé Siana. Moi, je suis Songi, autrement dit IGF de tous. Et merci beaucoup pour la fidélité et confiance aux Akalango Nakati à chaîne Bisso, chaîne Bino, Hot Baski. Et merci beaucoup à notre manager d'Elix, Papa Tigre, depuis Texas, en tout cas, qui Dieu vous bénisse. Et pourquoi pas à notre coordonnatrice Darling Love, CPI de la presse. Et je vois encore, maman, il y a famille, Libota, papa, en tout cas, Noko, tonton. Et merci pour nos commentaires, pour nos like et puis pour nos partage. Et voilà, nous avons bongo maman Gina Mabiala, la maman chérie. Il y a Sylvine Jolie et pourquoi pas maman Germaine Maquier, c'est maman Claudine Bokato là, maman Francine Matondo et maman Bibiche Kande ya Nakati ya Angolaise qui bongo base ya Londres et États-Unis et puis Angola tant que tozolo maman Gina Mabiala wana bongo base ya Kinshasa yope olingi ezalaka bombala o mbala en tout cas salaka lolenge baninga mususu basalaka lelo nazanga moko te na plateau naza bongo na Bianca zanga mwana suka ya famille Libota oyo tozo vanda tozo analyser et puis tozo sala promotion ndenge ezalaka kaka promotion analyse parce que ya koloba ezalaka kaka. Merci na mon bière chérie Paul Soupra et pourquoi pas Ibrahim Soupra Sala le roi des iPhone. Là je vois Jonathan de Best Nine établissement JNT Jonathan de Best Nine famille Libota oye famille Libota focus en tout cas ya koloba mingi ezali tokosolola yango na Bianca zanga moyena loba ba fongole la biso plateau ezate parce que plateau ezalaka déjà ouvert na yango na kubanda awa. Bonjour Bianca zanga. Oui, bonjour IGF. Bonjour Songi. Moi, Songi. Voilà. Bonjour notre manager de luxe, Papa Tigre, Papa Motema Malamu, Papa Motema Mounene, Papa supporter Caprice Sabana. Vraiment, merci Nzambalo la à Pambolo pour la considération aux Aralango vraiment pas na biso. Et merci na CPI Darling Love. Et merci à notre autorité morale, Poutine de l'écriture, Belinda Télévision, Maman Moroté, VIP international, la reine mère Maman Mokondi, respect, la Belgique Mobimba, vraiment, donc, la moni base à Londres, en tout cas, en tout cas, bon, bino fin, bon, bino, bon, fin vraiment, en tout cas, la moni vraiment que Bellevue azana bandeko, azana ba yaya, azana ba maman. En tout cas, merci beaucoup na la maman chérie. Merci na Sylvine Jolie et ya Sylvie. Te Sylvie Bola Mweleki. Merci na Sylvie. Merci na maman José Lusadisu. Maman Claudine Bokatola. Voilà. Et maman Niba Super. Maman Ningo Yamputu. Merci beaucoup na maman Germaine Makesse. Maman Germaine Mbidi. Merci beaucoup na Mamita Dina de Belgique. Voilà. Na Ouelo na Motote. Merci na la grande H. Et merci na Maman Francine Matondo depuis États-Unis. Maman Gina Mabiala. Maman Gina Mabiala Bola Mweleki. Merci na Duchesse Evelyne Tsunani. Et merci na Maman Isabelle. Vraiment. Babi, Moussa Belleville des hommes a mis sur bateau vraiment. Belva ça va voyage moi les cas inapercité. En tout cas merci Nzambalo la Pambolo Poutine. Tous la cabaretou nous na Massasa. Et ça la biso bien chercher la question et merci na Exode Mickey au hasard derrière la caméra chercher la question et puis bien no yangai. Quand on banda ko ba voyage ya madame Belleville Kandi musala o Belleville Kandi sala ka imona naka na misu to moni bongo madame Belleville Kandi na kati ya Belgique dîner de charité. Il est kana ki ndenge na ba vidéo.
d'abord félicitations à maman na biso ya Belgique, voilà. Maman na biso ya France, maman na biso ya Londres, ba ndeko tout ya États-Unis oyo ba présenta qui vraiment na dîner wana et cela qui vraiment bien. Omoni chacha Bellevue a commis Belgique avant d'été. Mbala moko Bellevue bandi ko tumantaba. Mutu mususu pa ko sela ki star na Vraiment. Yo kan si Rihanna ndenga za bongo bolongo li Rihanna Belgique bolongo les États-Unis boyene Belgique to même non taba na erni. Omake boyo kana. Ah. Ozomona. Lobake ezelo mo boye bo salie lokola babenga ngunu bo sanga lokola moi scénario moko boye clip keleka boye ko sala bozon sa bo mais et pas Bellevue eza ni autrement voilà ozomona Bellevue uti Kinshasa a komi Belgique abandi ko tumba biloko presque batu baliaki na cérémonie ya lobi Bellevue sa ko butu na Belgique po etenda samedi ya tongo et là tsake Bellevue zana na mutema munene yo kanisi ba mama mikolo wana mama na biso oyo asalaki o asali soirée na Belgique ta ko mama Francine et mama na biso tala ko mama Mikiminga en tout cas félicitations na mama na biso wana abi yo kanisi ko benga Bellevue mama ne Bellevue za mukolo na en tout cas Ozomona bala mama chérie wana ti ba benga Bellevue mama Bellevue mkona bango il y a une considération très bien Ozomona batali ke leki oyo azana respect moko na biso voilà biso pe photo luka to songi selango en retour o ba flash aller accompagner à flash retour Ozomona Bellevue azu temps na ye ami cheki starte ami chena nu nazaleke pa ba yaya wana donc il faut na ça le logo na mona ki grand tard linga sa te ko sala te na monga tina yebolo zoki star na nga chango na stack na le ki faut la lamba Ozomona tala niveau ya Bellevue donc azu to koloba les époques ne ponza même tapesi azu gloire na ye abi gloire nga na mona ngote na mona ki Poutine te na mona ki aigle wana te parce que pour Bellevue za aigle mona musika et tout aigle entre parenthèses to ko ya continue Ozomona Bellevue lambi asilisi et na butu nango cérémonie bandi ya le 7 voilà ta la classe musuni ta la événement ya classe et merci na biema au Bellevue l'attaki et merci na présence ya Ansuluzolo voilà et Mike la Duchesse Karine Mokonzi parce que bolakisi que mwana mboka ndeko na bino azalaki na Belgique et bozalaki wana pour la ko soutenir ye en tout cas nzamba lona pambola bino nga non Bellevue azu micro a pesa batu ba azo remettre batu ba cadeau ba prime o batu ba gagnaki ba cadeau na bango Bellevue azo remettre bango ango na vai na talinga moi so za nani voilà Bellevue tu es qui o nani oza moi si ya grand F mam nene po basa F mkepe bazana bango baze belé dans monde cinéma pe et baze ko basa FMK et bon ya gamba Thérèse Tchabango et bon yo anti mama basa FM ni loka Bellevue ya femme et toi na ba femme OK oh ozomona Bellevue mazana FM munene pour Nathalie tele bela ba mama wana Bellevue zo diriger ba pe na respect alobi pe likambu ya Sylvie Njoli pa yoki ya Sylvie pa lobi likambu Bellevue yoki voilà tande ba okende yo yebisa ngai depuis théâtre banda tout ça ba semblant te to ke na logique des choses voilà ba fa na si ba sale ça ba sala si le loko en tout cas bi ke bino pe ba fa na si la bosunga si la terre ba sali comment Bellevue pesa bino ba devant o bino bokoka kolongola te
na bafani angana yaya po bango baka na ba commentaire bolobi kitoko bokene bien so ba fingi belle vie parce que bino en retour pas si la bosse la si la ni très bien po belle vie ya bata la film était de retour ezala retour ezate ba fana sila ba kabona ndamba kena pa mamu international mamu midazwa ndambu esa zwa tendresse zwa midazwa ese ba miss lolo ba kabola ba fana sila yo ke kabola mama chérie na belle vie en tout cas okosa pe mille mission non peut tout comme bakoya tout comme pe bakoya te mais film belle vie ratate ba au moins na bango bazawana très bien. Ozomona pour la grandeur il y a ba fan à belle vie dans la showbiz voilà on comprend que non qui est belle vie qui est ba fan Ozomona ya fan a oti porta fouti billet en tout cas je m'excuse ya à cause ça peut cracher du colo en tout cas famille ne peut moni était voilà Ozomona ba risquer vie na ye a Kinshasa pour akota ka cérémonie showbiz c'est pas donné à tout le monde parce qu'en retour est pas si la ozwani pour la fin na ye ka besoin ko encourager so ba fingi belle vie boye boke nango kitoko mamubaki sa lisusu mamubaki sa lisusu mamuye moku da concert sujet longité likamnene boye apo boye nango ke ni tala mamulu ko sila mana belle vie mais bien kazanga kaka na dîner de charité wana na yoka ki potangi kombo ya président Hans Luzolo ba komi kolobake aza hypocrite est-ce que ko s'afficher na collègue na yo eza hypocrisie otomoni ya Gabia ya lobike ya zalaka hypocrite te ya zalaka vrai atonga raté en tout cas d'abord merci beaucoup na mon grand frère chéri Frigence Ntilu yangwana yaya yaya ko traité en sous-zolo hypocrite pour azala qui na soirée moko na belle vie nde ba traité hypocrite wana a tenu langa chabongo bango kaka selon ba dire ya Gabi ezaki ka nyoso na mamba kisuni songi na mamba hypocrisie ya Gabi ngai so naza lokola yo mena sila maka chacha obi nzambe so kasalo grâce journal lelo peut-être am suna ngena yate na raté accident mi balé soit ngezala na buka na makolo au nom de Jésus je jure Dieu m'entend parler soit na question c'est bien nom de Jésus pour na ko annihiler basa ozomona d'abord nazora contrôle avant la lamuka voilà ayibisa nzambe na ke musala na ke luka ne mama nyoso ta ke no luka pona libota na ye voilà accident na nzela na ngai te ozomona sko ya Gabi yo nzamba sali yo grâce ya Gabi 2 mois ya vivre nzamba sali yo ngolo sali yo grâce chacha ya Gabi yo yaka na TV ka pona tuka batu ya Gabi Luzolo oyo lingo bengo ngo traité hypocrite lelo so yo komo kende poto ya Gabi merci Hans so tala ezana batu misusu na vie chacha ovandi boye otalobi te moto fona sengela ke ka bola mpanzambe ovandi mobi te moto nzambe va pambola ke kaka banadine ki aluta wana ba mifilesa ba Evelyn Duchesse nzambe va pesa bango ba Irani ki aluta ba Odette Lesa wana bolamu eleki ba Patricia Branco ba Bichi Muswamba voilà bolamu eleki ozomona eza na tamoko boye mutu akosapela ko mo peut-être musuyo ko mona yango mutu problème nini vraiment mozaka na mando malamu pona mutu wana bite nzambe mutu wana fomo bolamu ezalaka na ngambu ne ya Gabi pona nini yo tala Gabriel fo luko silama mais le bi aza vrai bato balobaka kenga na za vrai naza na ba problème bato tamona Gabriel soka lobi ya za vrai nana yana makambo ya Batista na le ndaya nani Gabriel aza vrai nana yana makambo ke Belvel na bumbu nani Gabriel aza vrai nani oyo atonga Nicole Bakata Gabriel aza vrai nani oyo abemisa makambo ya ba comédie belé na théâtre nani même te lobi ke bato babanga otonga pa na epo ya bimisaka na poisa
Yaya. Même aussi, Mundele Mokalobango, toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, très bien. Ozomona. Et c'est la vérité, moussoussi yo mono lobby, yo mono lobby vérité. Voilà. Mais au pandi combien de personnes? Ozomona. Yo quand tu vas balé anda ya wana ti aza chariot a memela Gabriel. En soi bona muntu okola ngana mimate na ba pema no wana okenango. O mema valise no yo moko. Ozomona. Comment Gabriel Ansuluzolo aye pandeko na ye ser na yaza na Kinshasa aye Belgique na place bango baza voilà. O traité Ansuluzolo hypocrite papa ya nini Ansuluzolo a signé contrat kufa na sila ndeboye kasit pour bengi Ansu o traité Ansuluzolo hypocrite par rapport à pondenge a mema ki yo poto Ansuluzolo la biso ko kende na meme Belgique bo yo ko zasu na si na Belvite ozaka mukolo za mwana mukete ozaka mukolo ya gabi luko yeba ko garder personnalité na ona dignité na yo ana lo baka tamo yo ya ko tuka bato mwana no geita za ka wapi mais alobi ke pesa mwana éducation bien hein akota mamba ba comédien tetala lelo odel ba dire c'est comme si azo quoi kize mama de la paix indirectement zana lo bana soki alobi ke pesa mwana na ye conseil ya cherche ki mangai soki alobi ke pesa mwana conseil bien mwana na dina makila akitaka dina makila ka leçon deni so pesa mwana ka leçon bien éducation bien so ka pesa mwana éducation bien mwana na ye abotola dena liputa alongwa dena makila liputa ndeni wana wapi wana tama mwa mkie taba okende na lingwala kola na lingwala wata zaki mwa mkie mwana mkete kaka ndaza mkolo kanda za kabongo likamnene boy ozomona yele ba pesa mwana éducation bien mwana oyo azotala mitakala ba mama mikolo ba comédien wana suka ngalo bani de la peine pesa mwana éducation mabe ya bien te ngano moni mwana azo kotuka no mama de la pete akoma na mama pasaka bimani na buzoba na bino théâtre moni de la pas simba tono omoni de la pas moi ça soni de la pas moi ça soni te tobotaka bana tobotaka mitema te mwana zaka na comportement mwana zaka na comportement na ye ozomona lelo balingi bazwa que charge nyonso bamemisa Kevin bakolo songi bazali boyoki bango te bosa samba ya koloba na bango yaya monde eza ya kobeba omoni aigle amona musika yango ntango nalobaka Belleville aza aigle solo Belleville ntango avanda atala bi kombe azoya mabe voilà kombe yoka ndi soki yo ozopumbwe ndeke nini ozopumbwe naza aigle ibu aza kombe aza chaku aza nani bandeke babenga bao banani banini toza na baforme ya toza na baforme ya banyamba oyo bapumbaka ebele Belleville ntango avandi likolo ntango bafongoli ye misu abi kombe wana aoya mabe daye bolamu nezala kaka mokie yango na batie mwa pembe mo kote no setikali mwindu azaki nde kombe nazoyebisa yo likao munene boye naloba no yokanisi bato ebele tala tosala semblant te na adresse no na sila sila lelo abosani ke nazalaka kobunda bitumba na Belleville si le comme muto comme bina na gag en tout cas ba fana si la boza ba no mo sunga ka mwana comment boko ba no kotali sa si la te ke si le otambola na erreur en tout cas on a raison yo kanisi Belleville atiki kokoma akomi ko bina na bagag en tout cas obi na limite mukolo wana Mama Francine Batondo, Baya Sylvie wana, Bala Mama Chérie, Maman José Lissadouci, voilà. Baba Bananou Lungengo, Ba Renate Kitenge, yo kanesi bango bako soutenir sous Belleville. En tout cas neti ba papa Eli,
Papa David. Papa David. Ah, t'es on a barotika. Comme n'importe quoi. Ozomona. Très bien. Ba osala ngote. Tango ba yaka parce que ba mona capacité moko boye, ba mona ba valeur mo beza ba mona moi suana. Yango mona ba fa na sila toujours échec eza pas sila. Sila ko sala 10 chaînes. Alors ça la combien? A ko sala 10 chaînes. Na loba na yo. A ko sala 10 chaînes. Sila za ba fanita. Sila koma muto obina na gag. Sila bosani ke bazaka boina Belleville sila koma beti 100 Belleville koma beti 100. Voilà. Mais le film na ba SB comment obeta msou 26 vies. 26 cas pardon. Une semaine. Une semaine. Un mois. Un mois. 48 cas. Likam nene boy. Ozomona. Donc sila akomi ko sa ba biloko mo boy sans le savoir. Mais il y a une soubasima. Ya. Fongola misufu. Bolobaka bosambelaka. Oluka nzambe ya solo. Yango moni nzamba na révélé Karine Yamado. Lelo bato bafinga Cardozo bafinga Yamado. Ya likamba makolo. Si la auto sala film moko wa oyo to moni mama Nicole Bakata winga atala ki film. Si la binga atala ko na mona kango na TikTok. Moni on a TikTok kaneza ka ozoleka bona tami film mais film où ils ont un message mobimba si la pesi mais film eleki inaperçu ikamumnene boye film ils ont éducatif film solo ni mais film eleki ka inaperçu bafani blé ba communicateur si la pesi message moko boye na kati ya film ona Karine pas la yibi Nicole Bakata makolo mais boza flou comment on va comprendre le message wana te en tout cas aye ko comprendre ngo kala Belva za aigle Belva mona ki mosika vraiment ngande nazaki blé atefona sa elo moya boy mais tellement ça na ba communicateur na ba communicatrice ba mayele te azana bato yo ba yebe comprendre makambu te avancé yango tika Cardozo na Karine Yamado ba fongola bango miso puis ba ficher bango pas tantôt Hervé azama yele te yo kanisi ma chérie yo kanisi muto ko ma chérie mon frère lo na malonga oya osala traiter ka Cardozo na Karine Yamado ba sa ba kisi bazalaka ye bazalaka azelo yo kanisi lo na malonga ye moi sana oluba mwana mbali to mwana mwasi bien mwasi ane loko oluba te ane loko sala te ayo ko sala loko mobo kaka po amonta na batuke na sala ki analyse mobo pa yebi ke non côté kuna kombe au 4 mois $10 merci ma collègue nanga ma chérie mon frère de me défendre nga kombe super moi quelque chose apprécier akoya kolo aza la vérité olobate mais tandis que ba bosana ke mama na bango auto sala likambo yo yango wawa yango esali 1 mois te esali 3 mois te yango yo benda makolo benda monyama benda koni mais bino boza bafani comment yango mona biso tolekate na ba film à Belleville voilà ozo bête la vie n'était grave voilà c'était très bien comment Belleville papa Serge Atia Zemi mwana bata komi na Zemi o abimana mobali mususu ta boka tegra mofingi ndumba mais yo ne papa na tegra petanga no saka yo lobike na zongi Kishasa mwana botami d'accord na yoki ozomona mais bino bozoya kolekisa film munene bongo obimbala liboso na mona banda na yeba ye soki maiza yemta komi yango en tout cas sila na betelo maboko bravo na film parce que soki likambo eza malamu foko loba si likambo so eza banda kotala ye Nathalie Monique Nathalie Soubela Pati Nathalie Monique ngo yango na nde Soubela Pati Nathalie Sondama Nathalie Sondama Bamalandu te
On les a qui bagage, les a qui va filmer. Ba filmer. Oh, malade les a pas filmer. Les a regardé. Gag filmer. Ah. Ozomona na bandi. On a raison sous basement. Obito on a filmer le roi gag. Nazo yebiso. Ah. Obito on a vandi na taliboye. Ngabité. Moi ça solo li. En tout cas, bravo, c'est un gars qui a été ma boucle. Ok. Pourtant, on a tali film. Obi na biso ton na tali film. Na okena makamba Karine ya madote, na okena makamba Cardozo te. Tant on a landé le film. Voilà. Mais ngabi mais baba ko baba nyama, aba tout. Comment si la comme film qui toko boy. Oyo bino boza incapable de faire la film ya bino promotion. En tout cas. Ozomona et tombe be bato baza victime ya koyiba makolo baza babona bango yaya Cardozo biminde kendeke en tout cas et papa na biso d'être force mususu na zwa ki gloire na nango lelo te voilà ndamba pesinga succès na nga pasi pona osanga na yo oyiba nga makolo voilà okozwa nga manaka na nga te yaya oyiba nga manaka Chacha, c'est passé. Makasi. Yo quand tu vas bisouner mutumo azama télévision ne bande de tisuka voilà. Isa grâce. En tout cas. Et angolu. Les ça quand nzambe zo lo. Ngata batalinga 300 personnes. Voilà. Na bisa quand nzambe zo lo. Parce que au permettre ngaka 300 personnes wana batalanga. Très bien. Non, il y a des chaînes là, les bottes là, on a point oui parce que chaîne on a kola la mikolo yo. Mais na quoi ko chaba tabatu pandi na bandite. Voilà. Baza ba fan na ngate baza ba fan ya belle vie. Très bien. Ba ko kabula gloire à belle vie na ngate. OK. So ba lingi ba talinga so ba bona bango. Parce que biso on peut te yebisa bango avant qu'on le ba chaîne na biso faut commencer par la chaîne mère. Voilà. Osomona yango te za pasila pota bafana sila bango moko bakosela muto bakosela bango baba to mona ba mama BBC mpoi ba mama Esther Belva le kaina persita voilà mama mulua yo ozoya kochaka munoko munene Belva boyi mama madilu osela film osela sila promotion ke pona ya gabi pe kuna lobio sila zalaki na eka likangu Gabriel na biloba loba Gabi na biloba loba. Ya Gabi biloba. Si ya Gabi yo loba ki na limadina sombela asi ya lupangu na mutuka. Ya. Lelo comme si azaki ne ka lupangu. Maka azaki makambu te. Mamu loba ki na biso abie na papa madilu. Bakabwana basaki divorce si madilu akufaki. Bazaki suna na mama bia te. Yango moni mama bia. Mamoza yango ba information mamo yo ya kala ngozoka mamoza ndoki te toni yo mono chiba we kanga échanger longo okomi loka street soki street Shrek oko bongse longi note ozoyeba te longi loka ba dessin animé basel na papier est-ce que ba mwana meza longi na solo wana za solo longi na solo mamu fole la panza des longi biologique nae te fale la panzambe mamu yo yakoloba ke mama na kufi na mama akufi na 99 ans to chaka 100 ans oyebi sengo nini bakoko na ye baza nango siècle koko akokisi siècle amoni na bakoko lolo na ye oh muta akena liwa yo mususu yo mamu yo age mama na komi nango koma te poignité yaya muto zo ya lokuta makaso obanga nzambe te okosela mosala nzambe munene passé Moïse mbiye makambu yo kanisi nzambe moko abine touché par mais nzambe moko yebi koto mwana nga Moïse aza faible boy voilà elinko bateke ba point faible ba passer na biso ekoma loka ba arme moko boye ozomona maman akokisi 99 ans oyebi fierté nini bana na baza nango oyebi fierté nini babelle fille na ye baza nango yo kanisa ata babiya wana oyo kokosa ke biya na madilu baka mamu alobe bakabwana ya Gabi pa lobi kuna bazaki kaka kosa le kaka nde yo lobaka wa ngai tangu nalobaki ke esila aza kosa leka ya madilu bango baboyaki yango ti
yaya nga na bibiya ozomona nga na benge mama te parce que ceux qui grande sœur na nga za en vie baza âge moko na grande sœur na nga Nancy ya na biso liboso ozomona nga ta ba bienvenue ba Blaise na mona ba onka ba yaya ba Leti na mona ba grand frère ba Magali na mona ba onka ba ndeko parce que baza bana yaya na nga voilà ozomona oncle na bango ya JP grand frère na nga ozomona donc wana vraiment eza famille na botami na misu na bango na lingwala nazokola pe na misu na bango sina lupango na bango musu eza na baraka on dit entre na ba croix rouge oui famille na bia musu bana na zone na kini ozomona mama kufi ti papa na biso madilo kufi bia nga ya Kinshasa na bana et ça là que na Suisse babimana na bana bongo te voilà il fallait zwa ni accord à papa que to ya bobona papa pazati ndo moni bapimelaka bango babiye oyo papa na biso somelaka bango na boso ni koma papa na biso ekena on dit didi kinwani ekendaka ka bongo OK nde ba ko somela bango deuxième billet oyo bazwaka vol balekwe na ndenga braza voilà mamu ozoya koloba pe ke bia solina mutu te mungongo wana yo lobako kosala émission na ya Blaise azwi kaka zongseli biso émission batakala ya ndeko Paul Mukendi yo lobako kosala émission osala biso émission na ya Blaise nga bana bana kosala na mona ya Blaise na chaîne na mamu mamu obi yo zana lokuta moko okosa konje mutu azopema parce que mama batakokisi 99 ans obi feti munene batu bazana madame Belvi kandi mtabomi sisi mutu abatatuna kina ye wana nze mwana ya madilu sila mutu abomisi mama batu otango bosi banzemba mwana bokomi kokata bokomi koloba ke sila mwasa madilu azotala mwasi tai mabeboy azosala nini mwasi tai mabe likolo lokola soso tibu mukodo mwana nga leka nzelo mama kokita sali crise gris mamu oya koloba nini ke Bellevue muda mama kufi na souci to amoni sila na robe droite mais non mon garçon passé par les 7 dames je vais accepter Clara. Clara un peu teint clair, jolie comme ça. Mais pas cette fille. Il n'y a pas le licolo. Il y a le bic qui a photo madame Bellevue batie na ici là. Alors bic moi na moi si on da ko bomisa ngai wana zo lakisa madame Bellevue. Mamundoki muta bomisi mama bato eza sila. Alors bic moi na madame Bellevue le bec ba dilwaza ikonte. Pendant que biso toyoka na biso kama tatuni na ye wana nzembo nani mamundoki yoka niso okolia kasila muto bosela challenge njema bata madilu Belvita pomona ka sila bako wanga neta lelo ya gaba changer maloba alobi sila yaki katula suave ngana lobaki yango sila katula suave pobino ba bijou la reine boza bata ba suave yo Gabriel muta soif Teresa soif Ekumani soif Sila soif yango bosali association ya bata ba soif tendresse pa kota na association ya bino bata ba soif Miss Lolo muta soif akena pa ya juni chakala ba bata ba soif Siko Bellevue muta makambo wana ti ta place bino bosu obomi mama bata madishido bianka pe kombe komba lobi ke ye bablo na yebwa kelani bat bachete ta ye bati soka lobara soki alobara kombo nani me batu bakola ye kaka bakoma osele ba campagne na mabe pona ba gag na ye yo kanisi le batu mingi bakomi kombo ya ko tourner ba gag ne poani poani pondeti tozu lokola ndeko na biso mwasi Karine Amado ozomona tala lelo Karine bakoma kosale ba challenge na ba
ba fille baza ba face mine auto Voilà, mona ba ivoirien wana ba sikoyo amona ke na valeur na po déjà valeur a carré ni amado eza déjà valeur mo ya batalibanda déjà eza so awate sikoyo na ya retourner pa na okombe sima na nga bato ba pesa ngo valeur yo sikoyo yo sakana nango na yata ozomona bato nyoto badoraka atala bango amona bonne tata mukolo lokola shiki oche longo ko nguba bateti yango siko bien te malembe obiso obi mona etene basoke kangi yo po bima eza pasi en tout cas na mususu tika no ka chaîne bo elala omitala ka chaîne te na kibo mwase sili wala na bozana kati aveuglement wana na baze bele mama en tout cas bien quand on comme na biso na suka maputa famille bote eza wana maputa na biso zana yango zo mona makatala tant na ba belva leki sila aleki sila na makambo ebele en tout cas sila oza na bato te sila mawa sila omoni bafani nao boma bango nyonso sala nouvelle les abacoupe ke yango na saki chaîne wana mibale te aboma nango chaîne wana tikela bango batala kaka asala chaîne mususu se réinitialiser ok loka téléphone ekomi saturé balongo biloko nyonso tu si oza na bato te oza na pasi tala biso belle vie tala dîner tala bamama na biso ya famille bota ngebunge tala ndenge tokoma ngebungebu nzambe alokoti belle vie na alokotaka na te atomboli likolo yaya bafani yo uti masasa okomi na Belgique bata Londres baye bata Poto baye bato ya Belgique no bango moko bayambi yo États-Unis baye bato bauti ba Singapour bauti ba Kuala Lumpur Belgique oza nani nzambe yaka maputa eza wana en tout cas maputa na biso eza wana maputa na biso eza là c'est à $30 et ça $30. Voilà. Et ça la qualité moko wow. En tout cas venez nombreux. Voilà. To lata to baki mikolo biso nto zakaka osa le miso boki mo liputa no na lipeka. Voilà. Kote kuna soko sa libaya yo. Soko to nsape robe. Ba tonton na biso bazana ba bazana ka fo robe. Ba tonton na biso kuna o ko sala chemise ye, o ko sala bras cassé ye, o ko sala nini ye donc mutna na forme en tout cas Madame Belva za valeur. Voilà. Maputa Belvi yangwana ezali. Ba polo na biso peza. Ezali voilà. Wana posa chapeau ya Belvi eza wana. Eza disponible. Soko bengi ba numéro na biso eza wana. Okozwa biso. Oza pe libanda mboko. Oza posa liputa. Toza wana pona otindi mbongo na yo. So pe otinda ope biso agence. So pe DHL. So pe Lambert. So pe maman na biso azaka na agence ne mususu na bandali mususu na lemba na bosa nde komba agence na biso azaka na France nga na yeba agence soki boza na posa boye bwana poso tinda mbongo ozwa liputa na kitoko ocontacte biso tokosombelo liputa tocholo na agence no soki ofuta kuna yoka muto oyeba. En tout cas merci beaucoup na base mobimba. Et merci na Dongo Lesa Nzamba Versace. Un grand merci à Odette Lesa, maman la Céline. Merci na Yaniki Lesa, ya Majos Lesa, ya Dodo Lesa, ya Richard Lesa. Et merci na Irène qui a luta monté ma Richard. Et Mifi Lesa monté ma papi. Irène qui a luta monté ma Richard. Et merci à toi Nadine qui a luta. En tout cas félicitations à Coco Langa ici aux États-Unis. En tout cas Maravilia. Osalinga koko na o esengo na Koko Bianca. Koko Bianca. Na okangelo bonbon ma fille na otindela yo. En tout cas félicitations Marvilia. Et merci na Bernice Koumini Exaucé Koumine. Et merci na Jocelyne qui a luta Karine Zanga. Merci na Bibi Chimou Swamba. Boni basanga maman Nicole Loboko. Et merci beaucoup na
Patricia Branco, merci na mon vieux propre Blaise Mokabi, et merci na mon vieux propre Jean-Paul Kapinga, mon vieux propre Tito Dacosta, Yapichu du Fona Mignon Noble, le roi célèbre Christian Ngoma, et merci beaucoup na Mireille Madimba, et merci na Mireille Makaya, ma papa Jérémy, et merci na papa Jean-Claude Ataliano, merci na Jenny Banakaya, Jana Banakaya, ma Rodrigue Bangala na Italie, et merci na Jenny Lema Aquarium, qui lui a Congo du fois belle. Jenny Lema Yangwana, vraiment merci na Ochacha, et merci na notre manager, papa Tigre. Courage à toi, Pamela Matondo. Bakatio mabo côté moi na mama bakatio mabo côté ya zui oya lula kile o nzamba obongisa italika yo na nzambe vraiment côté likambo na yo nzamba peso ka makasi en tout cas voilà et merci na Darling Love et merci na Exode Mickey qui derrière la caméra. Merci beaucoup à tout le monde et merci na bato obolandi biso ko banane bandele kino na suka ya émission na biso o ekambama ki bongo epai na ngai o ya bino moi na suka ya basuni autrement dit IGF de la presse et puis na invité na ngai lelo nazala ki na Bianca Zanga moi na suka ya famille Libota moto akamola ki image na mkolo ya lelo ezaki bongo Exode Mikebia et merci beaucoup na CPI de la presse Darling Love, notre coordonnatrice et pourquoi pas Papa Tigre et manager d'Elix les plus intelligents. Restez toujours branchés, serrez cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne. Quant à nous, on vous dit au revoir. Au revoir.